Killing ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Nabimi na ndako na ngai nakutani na ndeko Christelle par hasard na nzela bazalaki na mama bana na ye ona benga berse na ngai babenga na ebani na Christian awa aza mona poto akoli awo na Belgique tout à fait aza masa na ngai maza na kana ye andima kene mboka azalaki na radio panique akena na Congo asala musalo ya salaka na mabena malamu ba congolais bae vie ya Christelle Lusakendo ça me regarde pas bolamu ya Christelle makambo ngana lobaka on a dénoncé contre Félix Tshilombo Bambemba ya dénoncé yango si place yango mon ta on a ke na nzela jour ngo il fallait to kutra na commander so je quoi na kene pe na lukela na tela papa ta quelque chose mbula pe betaki moi si ne kutu mutamoninga samedi moi si na moninga papa Christian taboka tu Christian moninga te ta na balusi de mona moni Christian Lusakendo moi si papa Christian zonga photo na lakisa ah wayambo Makamutusulaki n'a gardé, était qu'un homme d'État, était qu'un homme grand politicien, était qu'un homme juste. N'a gardé en n'a relobate. Christelle Lusakendo a félicité nga na musalo nga na zosala. Yango na tanga sali selfie. Kaninga na bimaka na selfie ona ngape na zu courage
na sala ona ko sala mais bat ba sepela gité pour to suka na biso pour que non la ité bat ba sepela gité ndengo ba ke o ko inviter na ndako parce que bato mingi ba bengi biso baso ba ke wa ba ko inviter muto na ndako te amoni sa ndako te ba ligi te wala bato non na ko lo bango na te les mais oui c'est mon frère mais na lobi non on a eu polémique na leka na féliciter Cristal Lusaka na musala zo sala na zongeli ke non balingi te na te nga naza mona mukete mutu moko amiyebi koleka nga aza te so likambo yali nakoyebisa komanda eso nakoyebisa yo mais ngai na bitumba o makambo nga na lobaka contre Félix Tshilolo traite Judas Iscariote. Cristal Lusaka na Top Congo a dénoncé Atamulana Félix. Moi je m'en fous. Le problème nangeli banani ba partager ka ba vidéo à Cristal Kabatoana. Kabatoana. Bato bazobenga babang. Nyoso et puis surtout plus grave pour les avocats. Ce zalagi wa mbote elingeli ka inaperçu. Et puis ce que zalagi ngaite Cristal Lusaka dans hôtel matin pour ala na bato mususu. Oui bi balobela ko tina machine ko. Mais c'est normal, naza grand, nabotama grand, naza grand leader. Ta nazo likawa, naza grand leader. Ba petit nanga kuta Sénégal na félicité bango. Babande Sokola na petit nanga muso. Voilà des plans bien nan. Sénégal. Félix Tshilolo, ennemi numéro 1. Félix Tshilolo a Tekamboka. Félix Tshilolo a Tekamboka. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Azana ba yera bande konaye a béton liba baluba ya IDPS ba piller mboka. Na mona na no famille ya miyibi botoka famille ya Tshisekedi. En tout cas boa bandoki ya mboka wana. Tala ndenge ba memi mboka wana. Bande kolanga bozala Kinshasa. Bande kolanga boza na Bazaï na Bandundu na Katanga na Shaba Sud Kivu Nord Kivu Kindu Manyema Kisangani pe Équateur la ville Mbandaka na yebisa kabino nini na yebisa kabino que république n'existe pas na yebisa kabino que ba Rwandais ba Tchaki ndeko na bino na po akaba mabele basara bazo dormir bino kana kata Kinshasa Félix Tshilolo la sumbi na balabala pona bango les alliés guru na bango ata kota ki toilette wa bazamba ya bipo pona ye akena toilette ndako ata kena nzelo akena ki ya Katanga deuxième toilette fala kutana na lokonga Nadela Lokonga zalaki wapi aswa yene kenenge oya boindo wana ya goudron donc alinde kuna zaina papier apanse yata mwana papier moi apanse azuka ba matito na ba service c'est comme Le roi Soleil le répétait sans cesse. Kashiri n'est pas seul. Il est en coalition avec Chinarambo et Borderline, et d'autres forces cachées. Et pourtant, des sanctions internationales venues des royaumes de Zamunda, dirigés par le chef Clévin, mais sans aucun impact. Clévin est un bon ami et partenaire de Kashiri. Sans espoir dans cette vaste nature, je les cherche dans le monde.
on finit tout. Au cœur sans de vie, au Seigneur de l'aventure. Victime des combats, des effets de la guerre. Aujourd'hui réfugié dans un point de la terre. Qui pourrait localiser officier de fondement dans la détresse, dans la guerre, dans ses fous. Ni le but, ni le souhait ne pouvaient conseiller aucune souffrance. Je suis debout sauvé, encore la paix, la joie, encore la paix. Sache que dans mon cœur, mon soleil est toujours porté. L'amertume, le désespoir, le vitamment résigné. On arrête de mort, petit à petit désir. Attends la paix, la joie, la bénibouté pour revenir. La joie, chica, petit la misère est notre mot en République démocratique du Congo. Et ce n'était pas sous l'indifférence de la communauté internationale. Ils ont fermé les yeux. L'Europe a fermé les yeux à la tragédie congolaise. Je me dis la guerre, c'est business politicien, par lequel on traite tous mes frères comme des chiens. Je me dis ces politiciens assoiffés du pouvoir, qui par leur égoïsme nous maintiennent dans les désespoirs. Je me dis les armes, toutes les munitions, qui permettent de tuer les frères sans émotion. Je me dis le monde entier, tous ces sons qui assistent complices à ce génocide. Tout le monde accorde la paix, la joie, la bénimité. Tout le monde la paix, la joie, chica bachi, accorde la paix, la joie, banaka, accorde la paix, la joie, accorde la paix, la joie, attends
Killing yako